Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Mbote bana ya Nzambe. Mbote! Mbote bana ya mulimo monsantu. Mbote! Nazali na mingi te liboso na bino. Kasi nakokata mokuse. Ezali seulement kopesa bino mbote. So nakutani na mokonzi ya bule. Ye moko nde akoyebisa ngai liloba nini naloba liboso ya baumbu na ye. Me koya na ngai awa ezali bilaka. Bozali koyoka na baradio bisika na bisika. Boza kokanisa mutu munene lokola njoko. Boye te? Boye! Nzambe so alingi akofondre bato akotaka na eloko ya pamba. Boye te? Boye! Alors barwande ba agrese mboka na biso. Baoyo batangaka na Europe. Baoyo batangaka na Afrique. Baoyo batangaka na Congo. Bateki mboka. Nzambe alobi na kokofondre bino. Ba agresseur na biso bazalaki soutenir na ba grande puissance. Nzambe alobi na kokofondre bino. Lelo nga na yawa na sali 9 ans. Azali na zamba. Aza koluka mbongo te. Aza koluka bokonzi te. Kaka na boyaki ba diviser mboka na biso te. Na boyaki tozunga lisusu na buumbu te. Yango wana ba jeune congolais ngai nde nazalaki mokonzi na bango. Tolobi non. Tokondima soni ya boye te. Ezali te Nzambe molimo mosantu nde alobaki ke oyo akoteka ata metre moko na mabele ya mokili ya Congo akozala ndenge nini? Nzambe alobaki ata metre moko te toteka yango mpo na mabele na biso te. Yango wana miracle nyonso tozali na zamba tozali na makasi ya kosala yango te. Bakosa bino te ba miracle ya ba mai mai ya banini ya bakisi ya nini lukuta ezali Nzambe molimo monsantu apasi mokimbanga. Pona miracle oyo touti kosala pe lelo ba agresseur na biso bandimi ke mboka oyo ezali mboka ya kosakana na yango te. Tolakisi bango soni bayi na ba auto blindé, bayi na ba char de combat, même bayi na ba hélicoptère ya ba bombardement. Simo Kimbangu akofondre bango. Na ere oyo naza koloba na bino garso moko na Ituri azali na bitumba banguna bazingie. Aiko situka mutu moko akamati ye akimi na ye na zamba aibisi ye boye. Tango baninga na yo bakotu na yo ndenge nini obimaki na maboko ya banguna loba na bango Simo Kimbangu nde mutu abikisaki ngai. Moto wana bokomona ye awa na nkamba.
ezali makambo ya liseki te. Ngai en tant que général ya fac, vraiment nafukami liboso ya papa Molimo Mosantu alimbisa armée na biso po ete baza korekonetre ye te. Soki barekonetre ye, mbele pasi oyo esilaki kala. Alors nakoyeba te oyo ezali na mitima ya bakamarade na ngai, mais en tant que parmi les généraux nauti ko vivre miracle ya papa. Koya na ngai na nkamba na situki ata eloko moko te. Nyonso oyo namoni awa na nkamba balakisa biso na ba vision. Nzambe akumisama. Alors vraiment pona bandeko bayo bazali na weste, bayo bayebi papa Simoki Mbangu te, ezali mawa pe soni. Bobuti Nzambe pe boyebi ete. Na este sika banguna balingaki bakamata. Batu nyonso bakoma kolela kombo ya Kimbangu. Na ba katolike, na ba protestant, na ba musulman. Général akoti na Kimbangu biso pe tokomi ba kimbangiste. Alors tozali na mingi ya koloba te, parce que bongaki ata 6 heures du temps na yebisa bino ba réalité. Mais bandeko nasengi na bino Kinshasa pe Weste Mobimba bo reconnaître eloko oyo pasi na biso esila. Soki tosali 2 jours ou 3 jours, peut-être le papa akopesa biso autorisation tosala ta mwa visite awa na ville sainte. Soki papa akopesa biso autorisation mosusu, tokosolola mingi pe tokopesa na ba épreuve ezali ya makambo toti ko vivre na Zamba. Alors ezalaki koyebisa bino ke ngai nazali mopaya awa te. Kaka masumu na biso toyi kofukama, Nzambe alimbisa biso. Na baoyo baza ko reconnaître yango te etali bango. Secret na bango na Nzambe na bango. Me ngai nafukami. Nzambe azali. Manso alakaki ngai nauti ko vivre yango. Ezalaki na janvier 2001. Azali na ba camarades, ba compagnons de la révolution, baoyo bayebi yango. Tangu premier président akufi. Après toyoki mwana naye akamati bokonzi. Na butuana na monaki bana mibale bayi, moko na gauche na ngai mosusu na droite, balati ndenge ba surveiller balataka. Balati singai pete ya général major. Lelonga nazali général major. Bokolo banzambe azali te, hein? Alors nazali na mingi te, kaka ezalaki kopesa bino mbote pe koyebisa bino mokuse oyo toyebi oyo toti ko vivre.
na kombo ya Tata, Mwana pe Limo Santu. Amen. Amen.